Bonsoir messieurs et dames, c'est un réel plaisir de vous savoir nombreux en train de nous suivre dans le cadre de votre émission. Et les lots aux Alisusu Awa avec les prophètes de Dieu, Nema Sikatenda Jacques, Toza Bongo Awa na Ngiringiri na salle ABN. Ou puis continuité, il y a marché ça 5e journée, donc 5e descente. Il y a tourné, il y a prophète Nema Sikatenda Jacques, représentant légal, il y a l'église du Dieu vivant, Boebi que tu annonces Rabino depuis Cité Verte, depuis Mkola Liboso, que tu vas accompagner, tu vas présenter chaque épisode. Donc à chaque lieu où Azo Kita, tu vas présenter Bino Nengenini, Azoya, Nengenini Matero, le Kabalo Sambo, ba délivrance pour Mona Yango. Donc voilà, les autres ont un site Yangirengiri na veni Nyangara. Donc croisement Nyangara et l'Engesa, la salle ABN, au Wabi Kalate, Motonanzambe, le prophète Nema Sikatenda Azokoma, et Borozalawana Boyoka, Nengeni ni Mamwanzambe Koleka. Donc pas trop de commentaires, Nzamba Zosala. Miracle ezala ya kosombate, ezala ya kolukate, ezala ngolu. Bolandi na ba site nyonso tozotambola ne azo insister ke mambo nzambe totika kopesa satan mutu makasi. Kombo ya satan kumisa mitro, kombo ya coronavirus kumisa mitro, alors qu'il faut que tombola kombo ya Yesu Christo. Donc ensemble, ngana bino na ebisi bino ke bozalaka kimia, botala kalate ndenge tozosola boye bozomona biso mbala moko entrée ya moto na nzambe le prophète Nema Sikatenda tango azokota tosali na interview a expliqué biso mamnenge koleka tozwi mateya tozwi balo sambo et puis tozonga na suka pour apesa impression ya mokolo ya lelo. Voilà, merci Nabino, bozala toujours branché, bozala toujours scotché ndenge bozolanda biso tokozala na ye kino ekosuka tokozonga lisusu zo ba témoignage ya bato babiki alobe osala na showbiz lisusu oyo bakoyana bato bakozala guéri nyonso na tokozala ba province tokotambola. Donc il faut tolakisa bino ndenge nini mambo ya nzambe ezotombola kombo ya Yesu Christo. Tokomi vraiment bongo na 5e journée. Merci na bino bolanda landa biso. Prochain site Avenue Dima numéro 10. Paroisse EDV tokozala wana. Tokozala wana samedi. Donc nde bota l'émission oyo samedi tokozala wana. Boya wana et osala malamu mingi. Merci no detile ça la Megan, merci na Bobette Nzita, merci na Mimiche Ngangu la Kisantoise, merci na batutu obozo landanga en tout cas mikolo au mois de la femme topé Sarah Basimbote. En tout cas bino nyonso wana à part Starly, pour Starly m'a réaliser mission. Starly Lima donc merci na bino nyonso. Voilà, merci. Aujourd'hui, c'est notre 5e site. Nous sommes précisément en Ngiringiri. Les enfants de Dieu peuvent s'attendre à ce que Jésus-Christ a recommandé dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 15. Allez par toute la création. Prêchez. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et au verset 17, la Bible dit toujours dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ça leur fera point du mal. Et nous avons vu comment le diable nous a attaqués avec des breuvages mortels pour arrêter cette tournée. Mais ces écritures dans le livre de Marc chapitre 16 viennent de s'accomplir. La Bible dit vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris.
Et voilà, nous sommes là pour concrétiser ce que Jésus nous a recommandé. Papa, les lots sont en 5e tournée na biso sur les 13 jours. Les lots na ngiri bana ngiri bakoze la nina oyo ezobi mepai na yo mosali encore. Ndenge na uti koloba na makomi ya Marako chapitre 16 verset 15 jusqu'à 20 Bible elobi ete bokende mokili mobimba bosakola oyo nyonso akondima mpe akobatisama akobika oyo akoboya kondima akosambisama botala bilembo oyo ekolanda na bayike oyo bakondima na kombo na ngai bokobenga na milu mabe bokoloba balange mosusu bamineko oyo ya lola ya sika soki bombeli eloko ya kufa ekosala bino eloko te mpe bokotia maboko kona babeli bakobika nde yango toye kosala awa. moto nyonso obongisa cash na yo oyebele kotozala yango ya covid esika ozali bongisa cash na yo. Alléluia, c'est bon. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est bon. Non. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est bon. Merci, on peut s'asseoir. Amen. Amen. J'aimerais que nous acclamons pour le roi des rois Seigneur. Amen. Amen. Cette faveur qu'il nous a fait Pour se retrouver aujourd'hui en Guiriguel. Pour Dans tous ces contrées. Amen. 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 Tu es béni. Est-ce que tu crois cela? Je croyais que je voulais voir te rappeler. Si tu crois cela. Merci. Sans plus tarder, lisons le livre de Psaume. Chapitre 103, verset 5. Et le deuxième livre, c'est le livre de
Actes chapitre 3, versets 6 à 7. Bongo buku ya mibale ezali mokanda misala ya bantoma kokapona ngo ya misantu kolonga na kotanga ya motoba kino sambo ezali konyokwa Qu'il bénéficie de la grâce que tu nous as fait cet après-midi. asangola mpe ngolu oyo osali biso na nsima ya nzambe Nous avons ainsi prié osambeli boye et nous allons dire 3 fois Amen. Acclamons fort pour l'Éternel. Il dit c'est moi qui fait vivre et qui peut permettre la mort. Si tu vis jusqu'à maintenant, parce que tu as arrêté la mort dans ta vie. Si c'est Dieu a arrêté la mort, crois aussi qu'il te guérira. Qu'est-ce qui est supérieur à l'autre? C'est la mort. Mais Dieu a arrêté la mort. Ma joie pour toi, tu t'es présenté aujourd'hui en train de respirer. C'est l'avenir. Cette maladie-là, mon Dieu va la donner. Nzambe azali mobele moko. Nzambe mosusu ya mike lokola ye azali te. Oh, ye apesi etumbu. Ye moto abomaka. Pe ye moto apesaka bomoi. Ye moto azokisaka pota. Pe kaka ye moto abikisaka yango. C'est lui seul. Ye moko kaka Il ne partage pas sa gloire avec toi. akabolaka nkombo na ye na banzamba bikeko te ya bokoko. Tu restes là. Otikali kaka wana Alors tu l'oublies. Du praticien. Obwakisi bato ya kisi ya bokoko. Et tu restes avec lui seul. Otikali kaka na nzambe ye moko. Tu dois faire le choix. Esengeli opona. Parce que là où il est, il ne permet pas l'existence de petites filles. Parce que si aujourd'hui, le poudre là,
de feuilles là makasa wana te donne un soulagement. ezosunga yo ozwa mwa malamu na nzoto oyoka mwa malamu. Tu ne vas pas élever le nom de Dieu. okotombola kombo ya nzambe te. Tu diras ce sont mes feuilles qui m'ont soulagé. okoloba ete eza bamakasa nango nde esungi nga. Tu diras ce sont mes plantes qui m'ont soulagé. okoloba eza banzete na ngai oyo nde esungi nga. Donc pour dire que la gloire de Dieu ne sera pas là. E mpona koloba ete nkembo na nzambe ekozala nango wana te. Dieu ne va pas se retrouver. nzambe akozwa esika na nkembo Voilà kuna te. pourquoi il ne partage pas sa gloire avec. Romains chapitre 1 verset 21. Tanga mokanda na balonga bokapona liboso molongo nango ya kotanga ya tuku mibale na moko. Dieu aujourd'hui, nzambe lelo il va guérir. Zokande makanisi na biso ekoma ya pamba. Tozali bazoba. Esika ete tokumisa bikeko. Esika ete tokumisa bikeko ya bato oyo bakufaka. Yango wana Nzambe atiki biso ndenge mitema na biso elingi mpe tomipesa kaka na makambo ya soni. Dieu me dit, nzambe aloba na ngai il y a une personne ici. eza na moto moko awa. Cette personne a un grand statut dans sa maison. moto wana ana ekekwa monene na kati ya ndako na ye. Cette personne a ce statut dans sa maison. moto wana ana ekekwa wana na kati ya ndako na ye. Je ne sais pas si c'est un statut d'une femme ou d'un homme, mais c'est un statut. Quel que soit le nom que tu peux l'appeler, ou je ne sais pas si c'est la mère de Jésus, ou si c'est le père de qui, mais tu as un statut qui est ici. Élève ta main. nayebi te ekeko yango soki eza ya mwasi to ya mobali to mpe kombo. Tu es aveuglé, tu es inconscient. yo moko okufa miso mpe ozangi koyeba. Non, réveille-toi. Même toi qui es malade. C'est vous que Dieu est venu d'abord. Réveille-moi cette maman-là. moto nyonso Tout le azolala monde wana qui dort, réveille-toi. lamuka yo moto nyonso ozolala. Répétez maintenant. Si tu vois une personne dormir à côté de toi, réveille-le. soki eza na moto moko azolala pembeni na yo lamusa ye. Répétez encore. eza na moto moko. Que tu connais, bandit. Ne dis pas que ce pouvoir ou cette statue, c'est pour la famille. C'est là, mais pas seulement uniquement. La présence de Ta famille et que quoi? La présence de ce statut-là, c'est ça, la raison de blocage dans ta famille. Yo salut, madame. Non, soit maman okuna, maman wana te, okuna. Oya mibali kuna. Comme on a ça, garçon moko azalaka na quartier na biso. Nde d'après hier akotaka moto inconcare. Nga nayeba te une fois je passe. Asala nini? Azalaka na moto inconcare. Ok. Amoni nga yebisi nga oza tourmenté na bamari de nuit d'après ce. Nayebi te oui c'est vrai mais nasambelaka nzambe obikisa. Une fois il m'a dit non avant lala prononcaka soki nini avant lala. Prononcaka nini? Na prononcaka star village ou star village avant la lala. Et il m'a dit de prendre un miroir avant la lala. Natia miroir, na prononcé et puis na lali. Marie de nuit on a bloqué la miroir à Koyate. Après, on va prononcer beaucoup. Je l'ai fait une fois, après na Koyate. Quand je l'ai fait une première fois, na Oka m'a dit na bague dans ça. Ok, télémana mususu ya mibale. Lobama makasi. Bonga Christophe. Na territoire Ikela. Nasalaka accident na mboka. Nakota hôpital. Banganga batretanga nasalisa radio na hôpital oyo ya Mbondo. Nazwa suite te. Nakende pa baprofete bakatanga babilisanga biloko moko na kati ya nzoto nabika nabiki te. Nayoki profete na ema aza na église lelo awa. Nalobi naya kokutana na ye soki nakozwa religion ya Nzambe na kati ya nzoto. Sikoyo,
bakata yo banzoto ba prophète basokata na mbeli na nini bakata kanga na Juliette aw wa basobimisa banini babimisaka banjoloko moboye lokwa mabanga asali boye abimisi ena longoli yo malade nga mo mpe na osanti malade yango mpe esilaka na yango te bisaki eloko nini kombo nanga mama Chantal na banda omema mwana nanga Soraya abelaka epilepsie natambolele bisika ebele mutu moko sango moko balakisaka ngai abanda oyela ye matiti mwana bika kaka te bamemaka mpe lisusu na kimbatieke mutu wana asalele bakisi abika kaka te alobi napesa de soso bongo mwana akobika ju babengaka biso tokende nakendaka te wapi yaka na ye moto moko aya na kiti na ye aya kotiela ye mama Lili Lobota lobanga makasi mama kombo nanga mama Lili Lobota nabelaki babwakela ye nga mbasu bamemai ngai epai ya mama moko na selembawa akata ye nga banzoloko apesa ye nga bakisi moko bokoko komela bon nayebi iti te nango te yango namonaki ntango profete azoya naya kati na yesu ke nakende epai ya bato ya mokili mosusu yaka bato nyonso basalaka ka wana oyo libota libanda bazobonela mpona kosikoli endaka epai ya banganga bapesaki bino uswate kombo nanga tondo nafandi na nzongo para nanga tata nanga mpe asali ya eglise ya mene nakendaka apartir ya année 2016 nalalaka na butu nakangaka kri moko me te nezalaka na se ya pongi nayebaka mpe te nalamukaka na ekosambela e apres eleki apres ba 6 mois kana 2016 nakomaki koplike bakrise bakrise wana ekoyelanga na maladi moko epilepsie esalipelaka nga kaka soki nalali me na moi soki nazotambola eyaka te nakendaka mpa mama moko na makala apesaka nga bamakasa moko na basinga bon un alataki singa yango na bamakasa yango botia na se ya coussin place nalalaka na ndako na nga me namonaki kaka ke eloko yango esiko yango eyaka kaka etikaka nga te esalamaka kaka esalamaka nayaka kokata basinga yango e apres nakepa frere moko ayebisinga ke koleka na kirdan nameki koleka na kirdan ye mpe asayeli nga délivrance ya 5 jours mais eloko yango ese répété lisusu nde sikoyo ere naye koyoka publicité ya église lelo nde nayebi te lelo funa kende vraiment mpo nzambe ya paster neyema abikisanga mpona maladi avant obeta cri ntango obetaka cri nde maladi banda nabetaka nde cri na se apongi nde après quelques mois nakomi nde kosala nde koplike bakrisi wana avant obeta cri wana konfini na makasi oyo ozwanaka na moto makasi ozwanaka na moto selon makanisi eza kaka ke oncle na biso afandaka na village bon selon ngai oncle na biso afandaka na village abandaka kobela atindi mwana na ye cousine nanga ke benga tante na bino wana ya abengaka nde papa cousine wana ere abengi papa nga mpe nautaka place nafutelaka ere na ye na ngili nayebisi papa te mama koki kokende te selo coutume elobaka te mutu soki azobela soki abengi mutu aketala ye mutu wana akoki koremplace nde nazwaka telefone na deklaraka te akoya te mama akoya te mama akoya te ozoyebisa oncle wana nazoyebisa nde mwana na ye kusini nanga wana oyo batindaki abenga mama ogangi elobi mama koya te mama koya te ye azalaki na mboka oyo bazalaki na village na moko te après wana ekoma mikolo ebele bandelo ebele ok mama Marie mwana na ngai abelaka kosukosu ya pema sikoyo nakende koluka kisi ya bokoko epa mama moko aza na ingende
yango apesaki ye bakisi ya poussière ya komela mosusu mpe akati ye banzoloko yango wana mpe mwana malade yango esilaka te mwana yango wapi yeye waza eza maladi nini kosukosu apema lelo nzambe nanga azobikisa ye lelo amen ok azela wana mosusu asalaki nini mpo na lobiko na yo kombo yanga mama nakenda epai ya nganga moko boye nafunga bwa mpo nabelaka libumu mpasi panda 5 ans sikoyo apesanga kisi ya kotongola ya kobaka mpe akatanga mpe banzoloko po balobake babwakeli yo maladi moko boye po kobota te ti lelo eswaka ngai makasi ezali maladi nini maladi oyo soki lokakao esali combien d'années pendant 5 ans 5 ans lelo nde okaona nzambe nanga azoboma yango ondimi yango soki ondimi yango betela kolo maboko mpe bilolo amen na pasi elelina nini ebudina bandeki kolala te nafandaka na ndako kaka naotala nazosambela apres kosambela ngai nazosambela apres kosambela na ngai na bati na mbeli nalala nayoki neti eloko moko moto akoti nasambela babibina natelemi na bandi kosambela nasambelaka tutu na butu wana alors natongotala na mbuki namoni nakomi malade nalingi nazwa AVC nabengi mwasi nanga to intercede tala ndenge makambo esali nga na butu tobandi kobondela nzoka nde eza mwana na ngai ya mwasi bapesaki ndoto bapesaki kibota aya kobeta ngai na kibota natanga ya komaki na pota ndako akutaki na moto ya nzambe akweli na tongo na yo nasalaki boye osali bokwani o famille na ngai bazolukanga basangani bango nyonso nayoki bien te nake na clinique batraite ngai nayoki bien te nake na centre ya catholique batraite ngai kaka ndenge moko ami nanga pasteur aye na ndako alobi nanga frère namoni osufrir mingi yo mpo oza pasteur te naza serviteur de Dieu naza prophète wana wa prophète wana tikala kimia na mos na église Amos nasi mpe natika bongo sikoyo oza prophète wana nazalaki prophète kuna na mos bongo ntango olongo kuna okomi prophète wana sikoyo epai te naboyaki mambo ya kokota na baeglise naboyaki natikaka ndenge wana mwasi na ngai na bandeko na ngai mosusu tokomaki kopriera na ndako atosani groupe intercession na ndako kaka mwana ngai azwaka AVC na 2 ans kotambola ne ya kotambola na 5 ans bato moko banda koya kosalisa ye na ndako bazosimbasimba ye baosimba mire me bapesaki biso eloko te ngai nabelaki motu nakenda kovanda 5 mois na selembao batianga bamakasa babiloko na me basikatanga nzoloko awa namona pele tesila batielika babitendi moko ya rouge na moto me motu ezalaka pasi yango biso ntango mwana asambelaka awa nga asambelaka awa te asambelaka place selile ezali na yolo namutamemake na selile mwana namutamemake kuna ye mwana eglise eza na kati ya lupango place ozalaka selile ya bino eza na kati ya lupango na bino ye akendaka shaki ntongo ye moto ainformaka mama tokende nga mpe naza na AVC na bika abetaka mbunda bayebi ye bango nyonso chaque 6 heures alamuka akomene die merci ye moto abetaka mbunda yo nano tikala kokoma te nandekaka topesanaka mbote na paster nakotaka te ayi mama tokende yango na ye awa lokola nayoki te oza mosali na nzambe nayebi mpe naza convaincu yango na ye awa yesu nanga azobikisa yo lelo sikasiko ok mosusu ba papa kombo na nani okendaki ngai papa kaninda nabeli penza mingi monde tete double mental mukungu libote ya papa bamona kwa papa atikelanga charge batata mwasi bazolinga babomanga na tata le nde mbanda na ngai amemanga na bibwa mpona kende kokanga nzoto nakei kuna basenga biloko ya symbole
nasombi biloko napesi ye mbongo. Asengaki yo nini? Asengi ngai mbongo mpo asalela nga bokoko. Nasombi mafuta, nasombi sukali, nasombi ti, nasombi miliki, nasombi na poudre ya église ya catholique. Na memi kuna asaeli nga cérémonie. Siko tangu yo memaki na sukali na miliki. Abwakaki yango asalaki nini? Ye moko asalaki na ba bougie rouge, nga namona biloko asala wana te. Alobi na nga napesa bakongo, napesi kongo ya tata mwasi ya papa ye. Kopesa napesi nga na zongi. Alobi na kangi yo nzoto ata baye na butu baye na moi bakozolo lisusu te. Nakonga kopakola mafuta wana me nabikaka kaka te mutu mukongo mpe mpo na kolota bango nalota bango susu te. Me maladi ya moke ezosila te na mokongo mosusu. Kombo na nga merveille. Papa yanga memanga ndako nganga bakatanga banjoloko mpo na bota. Nasali 6 ans ndako libala na botaka te mobali nga benga na ngai nakoma fazer bakobota. Elilingi oyo elaka nzoto lelo ezotika yo oza kobika lelo. Maboko. Ndeko na biso kombo na yo nani okendaki wapi basalaki nini na nzoto loto bapesaki eloko nini mpona koluka lobiko na yo? Kombo na ngai Jérémy na balaki kobela malade ya panzi zape 2019 ndenge noko na biso abengaki motu moko akata banzoloko akatinga apres na bandi classe ezongi lisusu na 2020 ya tobandi ezongelinga lisusu nde nakomaki komela mafuta mbila basasinga elongwani azomela ntina azomela yango nde ezosimba te ndenge mpe nabwakaki yango na kampagne ezalaka le 17 mars kande na bini wana bi malade ya panzi kozonga lisusu te kande bakatanga banzoloko wana esalaka mpasi bakosaki ezestoma ezalaki nde panzi. Lelo nzambe na nga aza kobikisa nani mosusu? Mama na biso kombo na yo nani okendaki wapi basalaki nini na nzoto loto bapesaki eloko nini mpona koluka lobiko na yo? Nga kombo na nga Sergoya babwaki na malade ya mpisi nakendeye mpa mama moko bapesanga bakisi azopakola azomela mosusu azotunga naona ye papa ti ameima na ye koluka lobiko na ngai baye bamemela bakisi ana esalelo. Ça fait combien de temps omela bakisi wana? Bandi bakisi wana déjà 2 semaines mais maladi bana mikuse bandanga ça fait 4 mois yango. Lelo mikusa oyo ozolimwa na nzoto osikasika oyo kaka pesa. Kombo na nga mama eve aboti mwana oyo ça fait déjà 2 ans. Tanga kokisiki na ne 4 mois na mwana kaka ni papa na tamboli bakanimbembe mama ye tani papa ni balakisinga mama moko asalisaka na bokoko nakepa mama wana depuis mois d'août na 2020 depuis wana ti azosala basalisa asala na ye kopakola mwana kisi kokata banzoloko ya ye ça ne va pas jusqu'aujourd'hui yango nalobi nzambe ya lelo akamona nzambe nanga azobikisa osikasika nini na nzoto na yo to bapesaki eloko nini mpona koluka lobiko na yo? kombo na ngai mama bokungu ana nazalaki voyageur nakende kosomba mbisi nakomi kuna nabelaka kaka me nabanda kobelela ti awa lelo nakomi kuna bana mibali moko bayaka na bambisi kotekela biso mama obelaka kaka okobikaka te ngana obi nabelaka kaka nazomela bakisi ya munganga nazobika te tope toa bakisi ya bokoko ngana obi te bakisi ya bokoko na kokata te asaleli ngai eloko moko eza lokola mpaka boye anyangoli na moto atumbi akati nga manjaka makolo na ya maboko na suki na nga moto alobi ke mama okobika ngana obi na ye bakisi ya boye deja ambale ngana obi bakisi ya boye mpe eza bakisi ya ndenge mosusu nga nalibi yango te nde nakendeke na yango epa paster ya nzambe malamu nake kopesa nga na papa tala biloko bapesi ngai yango oyo nga nayebi likambo ya makambo te naya kosomba bisi na ngai naza mobola nasombaka bisi na ngai na kimobola na ngai me bakisi oyo nasepeli na yango te asele ya sango malamu wana asambeleli ngai kobanda wana ti lelo oyo 8 ans lelo nabelaka nabika 8 ans obelaka nabelaka kaka papa nzambe nanga azobikisa lelo maladi nyonso ezokende neti mopepe koluka lobiko na yo. kombo na nga mama kandi banda nabota mwana na nga liboso na age na biso akobisi 7 ans
comment remarquer le colonanga ya droite comment kilo na tanta mo biloko ndike nyo kondition lo nye tambulanga yena kende ka ba mama bokoko ko ba tena ba kisa ko yena na retour na mais changement ça dit ba apôtre ba prophète ba bishop ba archibishop basa la confiance na Yesu batika kokosa bino ete Yesu asalaka lisusu te Yesu akufaki ya solo pe asekwa ya solo azana bomolo azonge pa ina biso na nzela ya molimo mosantu oto yamba oyo ekitaka moko na Pentecôte pe ba oyo nyonso bandimi ye Yesu wana azonga kufanda kati na bango na nzela ya molimo mosantu ye wana nde azosala makambo nyonso boza komona na makasi na ngai te na nguye na ngai te nga naza na makoki moko te kasi Yesu wana vandi kati na ngai yenda za kotalisa ete yenda kufelaki bana na ekulusu asopaka makila pona bango na nzela ya bapota à cause de tes maîtrises ne bible na français que nous sommes guéris aza motindo moko ya lobi ya lelo pe libela na libela yango wana naza ko inviter bino bana na nzambe nyonso to sisi awa na ngiringi prochain rendez-vous ekozala samedi wapi Dima numéro na Zigida. Prochain rendez-vous na Zigida na Dima numéro combien 10. Na bengisi bana nyonso tout autour ya Zigida barumbu boya. Po Yesu wana akotalisa malisusu koleka oyo bino bomoni awa. Nzambe na ngai apambola bino. Qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent bénéficier de cette 5e journée? Les enfants de Dieu dans cette 5e journée, ils ont bénéficié que de Christ Jésus là qui a vaincu sur cette terre. Il y a 2000 ans passé qui a vaincu la mort. Il est resté après 3e jour. Il est revenu à travers son esprit le jour du Pentecôte. Et il a promis que nous qui croyons en lui, nous verrons encore de grands œuvres plus que lui qu'il a fait lorsqu'il était sur la terre. Voilà pourquoi j'interpelle tous les serviteurs des apôtres, des évêques, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes. Qu'on ne vous trompe pas en disant que Jésus-Christ n'est plus puissant dans ce siècle, c'était l'état de Paul. Non! Jésus-Christ n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Croyez en lui. Il est le seul et véritable Dieu qui a libéré les fous, qui a fait marcher les paralytiques, qui a délivré, qui a guéri toutes sortes de maladies. Et on continuera encore à vivre des œuvres encore grandioses, plus que ça. Que Christ et Jésus vous bénissent. C'est miraculeuse dans les corps des gens ici. Quand je dirais prier, le Seigneur Jésus-Christ, comme Dieu vient venir dans ma vie, délivre-moi maintenant. Guéris-moi maintenant. C'est ce que tu diras. Hallelujah.
Le Jésus qui sera Nazareth, Dieu. Yesu Kristo wa Nazareti atambe alema. Congo naona. Quel est ton nom? Loba merci Yesu bisinga. Église Katina. Loba merci Yesu. Merci Yesu. Obiki singa. Obiki singa debe. Milimo nyonso ekangaki na elongwe. Milimo nyonso ekangaki na elongwe. Mayele na ngai ezongi. Mayele na ngai ezongi. Santé na ngai ezongi. Santé na ngai ezongi. Betela Yesu maboko makasi. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Tous les maladies qui proviennent de l'idolâtrie, qui proviennent au même des fétichés, sont trop. Sors. Au nom puissant de Dieu de sois guéri. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de d'y avoir remis tous les os en place. D'avoir rétabli le corps de ton enfant. Mais tu n'arrives pas à marcher. Tous les CT qui sont ici, allez aider les malades. Viens lever les, même les protocoles, viens lever les debout. Protocole intercesseur pour tout le monde. Celui qui a des hésitations soit à côté de lui. Tout le monde, mets-toi debout.
Boukani. Mais mon Dieu, il y a guéri. Parce que c'était un esprit diabolique. Comment une personne peut tomber les trois fertiles? Sois guéri. Tu es guéri. Au nom puissant de Dieu, on va expliquer ce problème avec Zimbabwe tango azalaka pour évangélisation. Tango bake cours abino bapesaka mbo baso babiki ake cours. Mama kuna akati ya cours mutu mama ko atomboki. Tango abimi père ayebisaka ye toma yebisa bakanga ye bakoka kokanga ye te akimia ke. Bana wana ti lelo moyen ezalaka lisusu te. Kaka boye. Combien d'années depuis tango wana père aza? Combien d'années? ezalaki na cour ya nini? Père asalaka cour autaka pele asalaka autaka Zimbabwe asalaka cour. Wana banona nef 2000. Est-ce que kozomba ndeko? Wana ide na ye? Ça fait 20 ans. Nazopesa ngongo bokele na salon bakati esuku. Guitariste, azalaka soliste accompagnateur. Est-ce que Ogobe na sukita? Ovaso betate. Mais la basho ya nous travaillons à Kosima. Jambe la raison ici maïle na yo. Akomema yo na salon bakati chuk. Alors sombra bilamba ya sika na chosi. Obiki, oyoki. Okay, on peut faire ça avant. Amen, amen. Mami Susu.
Certaines personnes, ceux qui a commis un acte ou bien qu'on remarqué le but qu'on a complètement simple. Bamisusu ceux qui balali balamu qui ne va remarquer la guérison complètement. Bamisusu après 2 jours ne va remarquer la guérison totalement. Il y a un autre conseil, le seul conseil que je peux te prodiguer, les esprits qui sont sortis à toi, c'est de l'autre côté là-bas. Tes regards. Si tu retourneras encore dans les œuvres diaboliques, c'est pour ça. Si tu n'as pas laissé ton adresse, communique ton adresse sur les protocoles des intercesseurs pour un suivi. Parce que le diable s'est irrité contre toi là où il est. Plusieurs parmi vous, vous retournerez à la maison. Certaines membres de vos familles s'énervent ou se fâchent contre vous. Peut-être que tu remarqueras ce signe-là, mais dis ni on y a. Beaucoup de vous remarqueront ces choses. Plusieurs sont ici. Vous appelez par le téléphone. Et vous verrez certaines personnes de vos familles, membres de vos familles. Et à ce moment-là, les raccrochent directement. Parce que toutes ces personnes-là qui étaient la source de vos familles. Et là où le feu de Jésus-Christ, les êtes tous brûlés.